Esangoza la bisika nyonso bozuli baku ya Kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Inondation na ville province ya Kinshasa na Assemblée nationale. Le président ya chambre basse Vital Kamerhe ayambaki caucus ya belu ya Kinshasa délégation kumbamaki na maître Raphaël Kibuka ba détail. Président ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe ayambaki lobi eleki caucus ya belu ya Kinshasa président honorable Raphaël Kibuka Kakese lors ya rencontre oyo ba betaki lisolo ya intervention rapide ya gouvernement pour aider ba sinistré pe ba mesure ya ko mettre en place afin ya ko éviter que ba désastre ya boye lié na ba catastrophe naturelle et se reproduire les sous na ville province ya Kinshasa. Kinshasa ezala matanga. Président ya assemblée a bengi sibiso ba élu kinois. Tozali 56, tozo représenter 11% ya assemblée nationale. Pour na kosoana bato bazali na gouvernement central pour que bango non seulement bazwa en charge ba victime ou bazali compter en termes de milliers, mais aussi ba biso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange au tosali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba eo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ba victime banda ko choli et bukani ba mituka ekoti na ba mai c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko ebelekei tozomi tuna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement zo ba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango mais aussi au bazana ba hôpitaux pe baye o bazali victime ya ba perte ya ba bien au tobengi matériel. Dans la logique gouvernement central a décrété deuil national parce que 30 amo bakei o to yebi provisoirement na ba o to yeba na ndenge mikolo zali ko poussa la main zali ko kita, c'est quelque chose qui dérange vraiment mitema na biso. Tozali ko yebi sa population kinoise que ba député na bino botinda na assemblée nationale totiki binote tozali ko sangana na ba konzi na biso ya assemblée lobi pe kuna bokomo na biso na ba o ya gouvernement to discuter to yeba mesure nini o bango bazali ko zoa pour que ba répondre na besoin immédiat o ezali prise en charge mais aussi ba rassurer biso pour l'avenir que makambo bongo et c'est répété. C'est vrai, tous arabaté tu biso na Kinshasa. Gouvernement a gozoba mesure, oye go sala ko ba misu balela, mais gozala pona bien na biso futur. Il faut s'assumer que ba décision eko koya et go sala ko banda ko musu ba raser yango. Ba église musu ba raser yango pour que mai oyo e salama na nzambe atika na couloir nango aleka facilement. Olia kota repa na biso. Ba etokoli na Kinshasa awa. Toyebi ke na njili de part et d'autre ya matete masina limité ya bilanga. Lelo motonio so alinga za na lopangu pembeni ya mai. Sans tenir compte ba dégâts na changement climatique ezali ko frapper monde mobimba. Totiki bino te tozana bino na ba famille o ba bungi si te présenter ba condoléances. Ba oyo pe bazali na ba victime ya ba perte tozali na bino elongo to kotika bino te. Tokosala gouvernement pression pe to contrôler bango totala nini o bango ba kosala po bino bozala vraiment na droit à récupérer moke au bobungisi. Après avoir colanda attentivement intervention ebelu ya Kinshasa, speaker ya chambre basse ya parlement, le professeur Vital Kamerhe a profité qui na occasion pour na ko annoncer na beli nationaux en général convocation liboso ya plénière ya mokolo ya mercredi 16 avril 2025 ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka pe ba ministre sectoriel Nyonso ainsi que ministre ya finance pe ministre d'État ya budget afin de répondre na ba préoccupation ya ba représentant ya peuple na mise en œuvre ya ba mesures préventives pe lisusu ba lebisa bango ndenge nini bazali ko prévoir pour na ko éviter ba catastrophe ya boye. Dossier à suivre. Catastrophe naturelle la ville province ya Kinshasa, ministre ya santé publique et l'ongona ministre ya infrastructure et travaux publics y compris porte-parole ya gouvernement ministre communication et médias bazalaki liboso ya ba Panzi Sango lobi eleki retour en image. Bassin ya bakao vécu na Kinshasa na partie est na yango après banvula Oyebetaki na butu ya vendredi kino samedi eleki etiki gouvernement ya république indifférente lobby lors ya briefing presse animé la ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement plusieurs membres ya gouvernement central
expliquaki cause ya situation oyo, mais aussi intervention ya autorité compétente sur ordre ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na intervention na ye liboso ya Panzi Sango, ministre ya santé publique Dr Roger Kamba atalisaki réponse d'urgence au gouvernement pour secourir sinistré. Nous sommes intervenus, nous, quant à nous, dans la nuit de samedi à dimanche déjà. Nos ambulances circulaient déjà. Nous avons dépêché des équipes médicales et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes. Nous leur avons garanti, aux médecins, aux infirmières, que tout est pris en charge gratuitement par l'État. Et le président de la République a engagé le gouvernement à subvenir à tous les besoins, notamment aussi aux besoins alimentaires. Nous avons pris le site de l'Institut Lumumba, 16e rue Limité, où nous avons placé les premières familles. On en a placé hier 117 de familles et nous leur avons apporté les premiers besoins de base, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, et nous avons installé le premier poste médical avancé qui était sur le site. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener quasiment tout le monde au stade Tata Raphaël et puis au stade des Martyrs à partir de cet après-midi. Au stade Tata Raphaël, aujourd'hui donc, nous avons 1050 personnes que nous avons admises, mais 60 autres sont arrivés dans l'après-midi, ce qui nous fait à peu près 1100. Et nous allons déplacer ceux qui sont sur le site Lumumba, mais aussi ceux qui étaient à Ndjili, 184 personnes. Nous allons les déplacer aussi pour les amener vers les deux stades, tout simplement parce que, premièrement, ils vont être bien couverts. Mais deuxièmement, le stade Tata Raphaël notamment a servi à la francophonie, donc à les commodités pour prendre en charge toutes ces personnes. Et sur place, d'ailleurs, je remercie aussi la Fondation de la Première Dame qui nous a livré énormément de matériel, dont des matelas, et une partie aussi de la nourriture. Et donc, sur place, on a disponibilisé tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Et d'ailleurs, le président de la République s'est engagé à ce qu'on les garde dans les meilleures conditions jusqu'à ce qu'on trouve une décision, qu'on prenne une décision définitive pour leur réinsertion. Natournaye ministre y a infrastructure et travaux publics Alexis Guizaro à Talisaki Boye. Il s'agit ici véritablement d'un phénomène naturel, une catastrophe. Et bien sûr qu'au-delà de la catastrophe, il faut qu'il y ait des réponses. Et c'est là que le gouvernement intervient pour soulager un tant soit peu, bien sûr, les dégâts et les conséquences qui sont vécues par la population. Toutefois, le gouvernement a promis que la situation de près peut coagir selon gravité et urgence. Yo! 43 morts, 46 personnes hospitalisées, p 2956 personnes. Bazali logé dans le centre d'hébergement d'urgence par rapport à l'inondation de Salamaki, dans la ville province de Kinshasa. Na tête de l'opération, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Luko Oyo, a mobilisé d'urgence pour Nabosungi, na victime ya catastrophe naturelle, na capitale congolaise. Banvula Oye Betaki na Kinshasa week-end eleki, etiki ba mabota ebele na mawa na ba commune ya Njili pe Mongafula. Pour occuper na situation patron ya territorial maître Jacquemin Chabani Luko azwaki règne ya opération ya gestion des crises conformément na ba attribution na ye na oyetali gestion ya ba catastrophe. Kasi sengeli boye baki d'après communiqué oyezalaki publié na pourquoi ya mardi 8 avril 2025 ministère intérieur sécurité décentralisation paix affaires coutumières badresaki et état des lieux ya situation humanitaire en rapport na catastrophe naturelle ya lobi eleki na ville province ya Kinshasa. Nombre ya ba sinistré oyo bayambamaki na ba différents centres officiels ezali ya 2956 personnes. Bilan humain provisoire ezali état ya 43 morts p 46 personnes hospitalisées. Na ba perte oyo bakisali susu ba dégâts matériels considérables enregistrés na plusieurs communes ya Kinshasa. Parmi les infrastructures les plus touchées,
pour retrouver Oyo Yasnel Lope ya Régie des eaux. Ba autorité ba rassurer que misala ya réparation et ezali ko sala madada avec un pacte pe idéologie pe ezali ko avancer na rythme moko ya kitoko. Ba usine ya Régie des eaux presque nyonso ba réalimenter kasiti lelo plusieurs quartiers na Kinshasa bazali kaka na maite. Conséquence baatu bazali kotambola na ba bidon na nzela po bisika ya kozwa mai na Kinshasa ezate bazali ko se servir kaka na ba mai ya forage. 121 sur 159 cabines ya courant ezali remise en service. Par ailleurs 17 ya ba 23 lignes ya moyenne tension ezali rétabli. Asi esengeli boyeba lisusuki esili nanu te po ba dernière prévision météorologique ezali ko annoncer poursuite ya bamvula oyo kobakisa ba risque ya ba inondation pe ba glissement ya ba terrain na certaines zones oyo ezali déjà fragile. Ministère et mettre en garde contre ba déplacement non essentiel. Donc botika bitambolo ya Mwanza na ba commune considérées à haut risque lokola Njili, Matete, Barumbu, Selembao, Mongafula, Kisenso, Ngaliema, Limete pe Makala. Population ezali invité na Bokebi Makasi pe balanda ba consigne ya sécurité ko éviter ko katisa ba mai o etelema na balabala kozala musika na basinga ya courant oyo koya na mabele kozala musika na ba mur oyo etengama to pe sala déjà ba fissure. Enfin dans la foulée ministère asali appel na elan moko ya discipline, solidarité pe vigilance collective. Basengi lisusu na population ba se conformer na ba instruction oyo ba autorité locale ya ba commune respective na bango bazali kopesa bango. O tolobaki te. Dossier à suivre. 9 corps sans vie ezalaki retrouvé mokolo ya lobby suite ya ba inondation et salamaki week-end eleki confirmation na gouverneur ya ville Daniel Bumba Lubaki. Donc tout ça les lois en réunion à crise par rapport à la situation où il y a crise humanitaire où ils allaient Kolandela l'autre continuer qui évacuation va sinistrer mais également ratissage et corps to retrouver les lots 9 corps et perdre vie, de rassurer l'opinion que dans le site à Kimezali, sécurité et sérénité, les sinistrés vont être pris en charge psychologiquement, vont être pris en charge pour la question de santé, mais également la question de l'alimentation. L'environnement est sain, ça permet à Bango d'être détendu par rapport au traumatisme comme les Bango. Tout saigner la population et continuer dans la solidarité, pas moins que Brosunga Bandeko va perdre la vie et va proche na Bango, va perdre Bandako na Bango, va perdre Bazali Nango et vous êtes toujours important dans la crise autour menée. Te rappeler que tout oyo tozali ko encadrer awa bazana passe ezali ngonga ya la politique te ezali ngonga bongo retrouver ba sujet sengoté ezali bongo ngonga ya ko compatir donc ovandi na réseaux sociaux comment la problématique oyo ya pas sur comme sur Kinshasa ezali situation esengo tozolo na ba o babungisi tozana mawa pe tozali ko encadrer bango alors tosenga na bino pe pour participer na la solidarité pour te baneni tosi dans la crise oyo malam et te promettre pe na mikolo zoya ba mesure ekoya pour nous permettre peut-être une urbanisation na gestion moko très intégré pour nous permettre que les dégâts au cause là, fait la catastrophe est cause naturelle, les dégâts à la bongo minimisés. Donc tu es dit que tous les longo, tu peux bongo tombo la gestion voilà on a vu dans le Kinshasa pour que tous en la condition de vie meilleure, les tata mokonzi à promettre qui population et à Congo, à Kinshasa en particulier. Merci. Formation et gouvernement et cohésion nationale avant clôture et Sengel Weba qui est conseiller spécial en matière de sécurité, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki, quelques plateformes, vous avez détaillé. Merci. Nous sommes l'association congolaise de droit constitutionnel. Et ici, nous constituons ici un groupe de professeurs membres de cette association. Nous sommes venus à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, pour consulter toutes les couches de la population. Vous savez que le pays est dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État lui a confié la mission de rencontrer toutes les forces vives de la nation afin de recueillir leurs avis pour une plus grande cohésion nationale devant déboucher sur la formation d'un gouvernement national. Et nous avons été invités comme experts, comme spécialistes du droit constitutionnel,
pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État qui lui a confié cette mission. Écoutez, il y a des questions de fond qui ont été abordées, mais dont la primeur est réservée au président de la République. Mais d'une manière générale, ce que nous pouvons dire, en ayant répondu à cette invitation du conseiller spécial du chef de l'État, qui a été mandaté par le président de la République pour consulter la société congolaise, ce qu'il y a deux conceptions de l'avenir du Congo qui s'opposent. Il y a une conception souverainiste, légaliste, patriotique. Celle de ceux qui ont répondu et qui répondent à l'appel du chef de l'État. La conception de ceux qui pensent que le Congo est une nation qui doit être fière et debout. De ceux qui pensent qu'on n'a pas à s'agenouiller devant le Rwanda. De ceux qui pensent qu'on mettra toute notre intelligence au service de la libération et de la victoire définitive du Congo. C'est ceux qui sont des patriotes et qui répondent à cette main tendue du président de la République. Première conception. Et puis il y a une autre conception, celle des traîtres. Celle de ceux qui pensent que le Congo doit être vassalisé par le Rwanda. Celle de ceux qui pensent que les divergences d'ordre gestionnaire et de gouvernance doivent être résolues par les armes sur le lit du sang du peuple congolais à Bukavu, à Goma. Ceux qui pensent que notre parcours démocratique n'a pas suffisamment de valeur pour mériter le sacrifice de la patience, de l'interrogation suprême du peuple. Ceux qui pensent que Kagame doit diriger ce pays avec ses proxys. C'est ceux qui ne sont pas venus. Et il faudrait que le peuple s'en souvienne lorsqu'il s'agira demain de voter. Il y a le camp de la patrie, il y a le camp des traîtres. Et en cette matière, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes des centristes, mais des centristes patriotes. Nangambu ya opposition sengeli boyeba ke PPRD parti cher ya Joseph Kabila Kabangi ba boykoté ba consultation initiée na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la majorité. Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés, vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! Qui peut donc vous empêcher, vous, de consulter la population? La situation est sous contrôle. Justice militaire condamné à perpétuité Marcel Malanga Malou Elongo na Taylor Christa Thompson P Zalam Pouloun Benjamin Robin bakeli ko purger peine na bango na États-Unis d'Amérique babimaki prison ya ndolo lobiliki. Ba citoyen américain misatu oyo bozali komona bazali ko faire partie d'une équipe ya ba commando oyo ba atakaki palais de la nation mokolo ya dimanche 19 mai 2024. Bango bakangamaki bazalaki jugé
pe condamné à la peine capitale pour na ba fait oyo ya mabe. Bazalaki ko purger ba peine de mort na bango na prison militaire ya Ndolo. Près d'une année après forfait na bango, ba condamné à mort ba bénéficier qui na grâce présidentielle ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peine de mort na bango ezalaki transformé na prison à vie. Lobi eleki soit mokolo mardi 8 avril 2025, Marcel Malanga Malou, Taylor Christa Thompson, Pezalman Pauloun Benjamin Robin, bakitaki prison militaire Yandolo, pe bazalaki remis na autorité militaire américaine, oyo ba escortaki bango kino na avion, oyo ezalaki komema bango na mboka na bango, encadré na autorité militaire, judiciaire pe immigration, opération et se déroulaki kitoko avec un pacte pédologie na ba strict norme pe respect ya ba procédure légale. Ba officiel ya ambassade des États-Unis d'Amérique na Kinshasa bazalaki impliqué tout au long de l'opération Oyo, témoignant coopération bilatérale fonctionnelle entre République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique. Après avoir corrompu ba formalité nyonso na DGM, les 3 détenus bazwa qui volent non réguliers Oyo na destination aux États-Unis d'Amérique, kunande bakei kopurge reste ya ba peine na bango. Et sengeli boye ba vision Oyo ezali ko s'inscrire na dynamique moko ya renforcement ya diplomatie judiciaire pe coopération internationale na matière ya justice pe ya droits humains entre République démocratique du Congo pe États-Unis d'Amérique. Yekeyo eza possible de gérer mongo na yo na maboko tala yango na chombo grâce ya eFirst ou ezali bongo application ya Afriland First Bank CD. Boye imalamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Tokoliangola ziko na facilité soki bosali confiance na mona mboka ziko mukanga. Le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba. Ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele, to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place, okokuta ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya ba barre de fer, ba dépôt ya mabaya, ezala pe ba forage ya minene, ba groupe électrogène, nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noke na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron, moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba, avant ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus
4500 $ ya pamba, avance ya 2000 $, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki mpe kozwa babus Mercedes Force ya mokwake na 30 000 $ ya pamba, avance esali nango ya 10 000 $ ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Commémoration ya combat ya Simon Kimbangu, journée de la conscience africaine et Sengel Boyebake, honorable Maontouene Moussilwei, élu ya Selembao Azalaki bel et bien en Kamba, terre sainte, nouvelle Jérusalem, Penepene, ya autorité, Missous, retourne image. 6 avril 2025, Kamba, nouvelle Jérusalem et Vibraki. Na rythme ya commémoration ya lutte ya papa Simon Kimbangu. Journée moko marquée na ba milliers ya ba fidèles pe ba visiteurs oyo bayaka ebele po na ko célébrer figure emblématique ya résistance spirituelle pe anti-coloniale. Po na ne oyo événement ezwaki dimension moko encore plus significative avec participation active ya ba personnalité politique ya mboka. À l'instar ya Maontouene Moussilwei, député provincial ya Kinshasa élu ya circonscription ya Selembao oyo atalisaki pe boye. Oui, ngai na benga bena kombo ya honorable Maontouene to ya kilelo ko participer na 104e anniversaire ya église kimangiste oyo eza en même temps mukolo oyo patriarche papa na biso Simon Kimbangu abandaki lit na ye ya éveil na batu mwindo baye ba utilité na bango pona biso ezali mukolo moko malamu ngai pona ngai zambala liboso okoma awa ezali mukolo malamu pona biso nazombi lobaki en tout cas toza béni ya ko participer na likambo oyo et par rapport au izo komela biso na mboka tozo yebisa congolais nyonso sika ezali a lembate FARDC bo kitisa mando kité bozala ini bozala ferme pour nous défendre écolo tozolo baboye ata été ni moko ya mboka na biso Congo et kozala céder na bapayate parce que likama mabele eza sacré mabele eza sacré Nzambe oyo apesa biso Congo na mubimba nango ako permettre te na lisungi na biso nyonso pena lisungi na ye Nzambe ete ni moka mabele kene na ngamo bapaya patrie ou jamais tokolonga. Ah oui, et c'est boye bake comme na présence ya honorable Maontouene Moussilwei pene ya autorité nationale pe provinciale lokola gouverneur ya province ya Congo central excellence grâce Nkwanga Bilolo questeur ya chambre haute ya parlement Sylvain Kabongo, ministre ya sport et loisirs, excellence Didier Boudimbu, président de l'Assemblée provinciale ya Congo central Papi Matezolo, pe président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, Levi Mbuta, ezali basinyo moko oyo ekosakate. Yesu Christu azali vrai. Wumela honorable Maontouene bala Selembao bazali fier na yo. Eke yo. 21e journée ya championnat national le Sengel Boyebake ASV Club akoya kilisusu le beleki liboso ya AC Rangers score final 1 but à brosser Zalaki na stade des Martyrs dès la Pentecôte commentaire.
Dauphin noir ya capitale congolaise AS Vita Club balakisaki lisusu faiblesse na bango lobi eleki na stade des martyrs de la Pentecôte liboso ya Academy Club Rangers en match comptant pour la 21e journée ya 30e édition ya championnat national ya football pour na compte ya groupe B. Lukango Shadak, Émile Kaloumé. Les deux joueurs des Rangers s'est télescopé. Makoko, il frappe la claquette de Ndofusu et Boaba. Unique bi ya rencontre ezalaki Evre ya Winner et Boma na 40e minute de jeu. Le centre des Kapanga. Oh là! Et Boma Winner. Et oui, c'est bien lui. Ferreira et Boma. Pour l'ouverture du score. La pépite internationale Yvan qui ouvre la marque à quelques minutes dès la pause. Score final 1 but à brosse, résultat Oyo et permettre l'Academy Club Rangers à consolider 3e place dans le classement partiel avec 34 points. P adversaire du journalier AS V Club a Tikali toujours dans la 4e position avec 29 points. Boseko Bati dans le parage. Molia, il a trop soulevé. C'est le Vumbu pour travailler ses coups francs. Il s'est encore rappelé que l'association sportive V Club P Academy Club Rangers Bango Nyon Somi Balé Bazali déjà qualifié pour la phase ya playoff. Et que yo. On s'arrête là. Nouvelle défaite de Vita Club. Pour la 2e fois de l'histoire, Rangers s'impose devant Vita Club. La première fois, c'est en 2018, et contre 2. Et cet après-midi, c'est Rangers qui s'impose devant Vita Club. Magasin mokola lelo komi na suka bosepelaki na ba image bopesa merci na Enoch Mafuka pe Israël qui masi wazalaki na sima caméra régie finale simamaki na Dio d'enfer Kaju Mumbini Gelor Mouya ba matabaki to ba balkon mabele fils Maniboy ka machine na préférable.